Merci Balandia Osia du Congo, merci Nabino Obozu Libaku ya kolanda biso na émission ya lelo soke zalimba no ya liboso kolembate ko s'abonner, partager, j'aime Nabino et ça peut une manière pour Nabino ya soutenir bitumba oyoboye ya résistance oyoboye bike bana mboka ba résistante tout ça na activité d'ici fait du mois les 3 je crois par rapport à descente na biso ya Seni pas mate bomoni lobby le 27 ba ja Seni kutu bango moko bakitaki wana pour na kotalisa que Denis Kadimazo sakana vie ba Kongomani ba ja Seni bango moko bakiti parce que baza impayé yango bozo mona na bisa bino plusieurs fois batu oyo boye bazo sakana venir à peuple congolais na maboko alors que c'est une prise de conscience ya biso ba congolais parce que na minute on de bomoni actualité ça vraiment foudroyante côté bo makambo ya gouvernement Jean-Pierre Bemba na ba Kamere et les autres côté boye Alingete na Daniel Safou ozomona ke isa kotia vraiment peuple congolais azoye baté bisika nini obo aza comique c'est classifié na kati ya société. Alors avant na continuer émission oyo Kabuya surtout sana bino loba moko otira biso vidéo oyo. Allez mboke be baraté et bébé. Congolais bazo bete na est ake sembela na stade. Rwanda pa beta biso no sembela na stade na bango. Ba dji manduki ba sololi na ba français ki toko, ba sololi na ba américain ki toko, ba démocrate ba tindeli bango manduki, Angleterre tindeli bango manduki, bo bete kolo wana. Toza na posa bo récupérer ma bele wana. Bo longola ba bantu bo remplacer bango na ba nélotique. Ale yo ke na stade nkolo ngo master na yo kakati. Yo kasi nkolo yo ka ba bruti, yo kasi nkolo yo ka ba bizengi. Nkolo zo ka ba tulokola ba Poutine, mobali. Batu nkolo azolinga bango wana babundisaka Poutine bakokaketi tala batu nkolo asimbi batu loka ba King Jong na Corée mwana wana soka ezona pantalon na munene yo ka fier batu nkolo asimbi bango wana nkolo asimbi batu loka ba Xi Jinping le président chinois soka zoleka ba missile na etandami wana ba char ba drone apesi bango lo sako. Vladimir Poutine sera zoleka. Oura! Yoga mibali esika bazoganga. Binoawa. Ngilokota kana se atomboli likolo. Oh. Après ce qui va beti biso kuna, oh Seigneur, dis un mot pour le Rwanda. Nzambe sa sunga, nzambe sa sala. Nzambe sa salani. Asala na. Déjà sou asunga. Boti ka kokende ko belela ye problème eza yete problème ezali yona ngai lo sambo to kolemba ngote to kosala kango du jour au jour du 1er au 30 lo sambo ko sila soki moke te lo sambo balongola kango te mais lo sambo te muteko no benga na M23 Boja FRDC bo pesa bango manduki si vous en avez pas de moyens faisons appel à Poutine bocha base Russie awa betelanga maboko soki baboyi kotekela biso manduki ba français baboyi ba américain baboyi Union européenne eboyi ba anglais balingi biso kufa bango bazala bien alors signons avec les communistes. Allons-y rendre visite aux communistes. Quand est-ce qu'on aura notre Fidel Castro? Quand est-ce qu'on aura notre Kwame Nkrumah? Quand est-ce qu'on aura notre Steven Biko? Quand est-ce qu'on aura notre Xi Jinping? Merci. Bomoni vidéo ana bolandi amo. Excuse. Asa parmi ba jeunes pasteur au na Congo. Oh, asa modèle. Na la narmatia nae, na débat nae si makambo spiritualité.
bolande pasteur wana za église des noirs makambo alobi c'est makambo o biso tuluba il est parmi les rares pasteurs oyo ateyaka bato makambo ya nzambe apesa bango église des noirs banzambe na biso il faut tobanda koadore boko implorer bakoko na biso bambuluzi bazala na biso ya kuraka makambo ba Jésus Christ wana te banani wana na kati ya prédication pasteur wana ne bolandi aza ko interpeller biso peuple congolais il est jeune aza ko interpeller même ke bino ba rwanda bazoboma biso bino kaka nzambe akosala e ba police bazonyokola biso ba jeune tovandi tozotala bango vraiment mboko oyo bomona ba pasteur oyo bombo eza na bango besoin azoyebisa bino vérité lelo oyo situation sécurité ya mboka biso eza tendu nayebisa bino l'autre fois que ministre britannique ayaka awa na Rwanda bayambaka ye mpona nini bisika oyo bakotia bamilitaire baréfugie oyo bakouta na monde ati bakoya batia bango wana non bato wana bazoya parceke balithium na biso bamanganese bacobalt banini to bamatière première ezobotama se kobotama na este wana nde bomonaki Kagame ndima 64 milliards de dollars américains gouvernement britannique epesaka ye mpo na kondima kotia barwandais wana na este po bakontinua kodestabilize mais koto oyo te ministre wana kaka aye na Kinshasa Félix azoboya botika kodistrait peuple congolais déjà lembi na ntongo nazobinwa naobi te nalekana na balabala naobitala bagene ozotuna ngai ndeko Bruno avenir na biso bagene yo ozomona ngo ndenge nini basi gouvernement oyo ebimi yo moni yango ndenge na biso bino avenir na biso bagene ezodépendre na capacité ya détermination parce que mboka na biso nde toza awa Félix azosala oyo ezoyela ye na makanisi na ye bato bomoni bango banome bango wana ba Jean-Pierre Bemba et les autres baza wana te mpona biso peuple congolais il faut biso tobunda parce que soki tobundi te Félix akozwa baninga na ye bato na bango ya génération na bango ekokoma guerre ya conflit de génération parce que excuse bango nde baza na besoin barichesse na bango babomengo na bango bayibi baprotéger yango baprotéger baintérêt na bango baprotéger baye na bango baprotéger entre bango na bango siko biso bagene génération de 1990 ti bagénération oyo eza une génération sacrifiée soki kosala ya nation yango wana bozomona importance ya lutte ya résistance oyo tozobengisa bagene déjà ndenge nazoprépare bango bon makambo nyonso tolo bango te ndenge nini ntango tokobana bamanifestation ya grande envergure ndenge nini ya kosala résistance face na gaz lacrymogène ndenge nini ya kosala résistance na bapolicier na batroupe de masse ndenge nini ya koyeba mpe po ere moko nyembe onyati mpe motu moko na système za nini ezala yango mosala oyo boye nazosala yango mikolo oyo parce que bozomona na France bato bazomanifeste te mpo bavivaka malamu te bazomanifeste comment est-ce que biso na âge ya 80 te bazobisa biso ke tosalaka mosala mais na Congo sikoyo bandeko wana komo ezali papa kadi abime ndeko Bruno biso tolukata mosala ata ntina 80 te tosala mais mosala ngabi mosala eza te parce que yo ozwi nano conscience te nyonso okendeka ya kolala na église obandi kolala na église motu mobimba ti 5 heures okosukoyi ozongi kaka na église sikoyo ozoyebisaka ke mosala mwa 80 te okoluka oomona te parce que bagene congolais tokoti na esprit ya paresse lelo oyo botana azomona Gilles Muniere azokumisa Félix na Kamere na Bemba mais kaka bato ya IDPS oyo boye babandaka kofinga Jean-Pierre Bemba ke Jean-Pierre Bemba c'est nani calvaniste bato aliaka misuni ya bato wana Kamere bato ya IDPS awa boye bayemba na banini tomona baimage mais lelo oyo boye bazokumisa bato wana depuis batak barwanda bandi koatake biso est ce que bomona place moko Vital Kamerhe akondana bato wana depuis barwanda banda koatake biso na Goma na rébellion ya M23 est ce que bomona place Jean-Pierre Bemba se prononça pour attaquer baougandais
atipasi musa même parce que bato wana bapare na bango awa na niveau ya Afrique ezali Uganda pareil oyo asoutenir Jean-Pierre Bemba tibino ozomona ala mais ezolekela ngai peuple congolais avandi bato oyo boye ntango bato wana bazoya mpona babiti oyo ebani lelo baleli biso makambo bakongolité makambo ebele le pays souffre bagene baza na misala te mais baselection tombe bakita ntina makambo ya kongolité oyo boye ya Noël Tchani yango bomoni lelo oyo boye guerre ekomi entre bato ya pro Moïse Katumbi na bato ya Jules Alingeti bon pourquoi bino molobi ke po moto azala président na Congo il faut azaka na nationalité congolaise de père et de mère mais Tshisekedi sikoyo baza de père et de mère nini oyo Félix asali sikoyo ngai nazokamwa ntango Jules Alingeti ake kofinga Daniel Saf que il faut gouvernement esala bapatrouille financière mpona kokanga batrouble mato po bamemba ngo na bacentre nini bacentre wana mpona kota bamela misu na bango Jules Alingeti aza fonctionnaire makambo Daniel Saf alobi pourquoi egene Jules Alingeti soki Jules Alingeti azoyebaki aza congolais ki aza sénégalais pourquoi ezodérange Jules Alingeti ake kobimisa tina mama ya bato na badeniles babili po barépondre na mokambo ya Daniel Saf nyonso wana eza nini bazoluka koambrouye biso tobosana objectif cible na biso ezali dégage 2023 Félix il faut kende mais Félix akokende te ndenge kaka ndenge ofandi na ndako wana Félix il faut mona bamanifestation déjà eye na Katanga eye na Est eye na Lubumbashi eye na Équateur c'est ça parce que soki boyebi Jean-Pierre Bemba lobaka awa élection tina 2023 et 2025 donc glissement eza problème ya glissement ezali parce que déjà baje ya seni baza ya kofuta mate sikoyo banani bakomanipule machine ya bacentre wana na vote ya donc Bemba te akoti wana ayebi ke tozokende na glissement na bavitel camere alors ekuta bango libanda te ekuta bango déjà baza na baposte oyo boye ntango bino bokoya wana bango bakokabola boyo nani zwa boyo nani yo zwa boye yango bozomona nazwebisa bino boyede biso bakere bamama na biso pasi na nga ezali yango wana au moment où nous parlons lelo na Goma na butu ya lelo ba M23 bazwi mboka kombo ya mboka yango lisusu nini soki masiyo soki babiloko moko ndenge ba M23 baza kosala mibeko na bango kuna comme si l'état ezali te et puis bato mino bakose mettre au travail te mpona baremise reprise ane kozo bango ti bale 15 avril nyonso wana baosala nini eyebendaka ngunga ntango bakoya bapesa ba bafrais de fonctionnement bafrais d'entrée mpo moto na moto akoya abongisa biro na ebani on tue à l'est du pays Félix azotambolaka bamilema et puis bino bato bandaki kodisanga o non président bino na baocéan na banani avion oyo bobaki oyo avion eza ya gouvernement congolais Félix auti koteka avion wana pour tracer monana te parce que aza déjà bakolimate bazolandela ye enrichissement illégal na 4 ya pamba moto akomi milliardaire biso tozwa esu bana mike te tokokisi déjà ba 30 ans nde toza awa mais tozobengana bagene bobima na kati ya inconscience bagene kaka fali abetaki na showbase $500 na mboko eza na pasi bokotia conseil na $500 kuna na okiji batie conseil na $1000 tala bato bakozwa biso osere ndenge nini un militaire azalaki awa bocolonel na kati ya FARDC ye wana pui azongi na M23 sikoyo babiloko ya boye Félix mosala na eza nini est ce que vraiment Félix azwi barole aza kojue na kati ya président de la république ou bien eza bacope na bango nde bazosalaka nde bazokreaka bainsécurité wana parci parla makambo na bango parce que yo moto oza na besoin réellement so Félix azali na besoin ya changement alemi déjà sala réforme na kati ya armée mais lokola eza eloko moko gouvernement ba M23 bango na bango bazose protéger Yoweri Museveni abiotya représentant na ngai babimo représentant eza Bemba ale batie wana barwanda batali représentant na Kamere ale Kamere oyo zana Burundi c'est ça ma jeune congolais tobima na kati ya basentiment parce que sentiment wana yango nde ezosala lelo oyo boye Félix akoma kolobaka ono opposition eza na mboka te parce que nous sommes désorganisés
nyonso eza ba conséquences ya banzala misala eza te mutu atala bo na okende otambola na kolia nini ça ba biloko wana congolais elingi kaka facilité. Nous devons nous battre exemple ya bafrançais fait te ya biso aujourd'hui bokende combien de semaines partout na France monde ezopela bazobunda mpo balingi vie na bango ezala meilleure mpo baaméliorer condition de vie na bango nde bozomona biso tozokontinue kosensibilize lobi tozalaki na réunion na bagene wana tozosolola na bango ndenge nini ya korésister face ya gaz lacrymogène ngondo. C'est ça objectif ya lutte na biso ezali eza mosala tozokontinue kosala tozala mpe bloqué pour que non parce que bato ya kosimba biso ezali te nayebisaka bino awa ke bamouvement citoyen ya filime bakendaka kozwa mbongo epa mwanga tutu bauti kolongola dgn bakendaka kozwa mbongo epa mwanga tutu mpo basalela ye bamouvement basalela bapression na nini na makambo mpo batika ye liberté provisoire na filime babengai na bagene wana toza na besoin ya génération zwi conscience oka paster oyo bone bande komona ye te bolingi kosambela trop tozosouffrir baeglise eza ebele ezokontinue kaka koyiba kozwa mabonza nini nzambe akosala mais nous souffrons bokamwa kaka kamera azongi bemba epuis eza bongo bomona kaka bana na bango nde motu bakokoma kozonga biso tozokontinue kaka kolela mpo na nini yo mwana Congo olingi kobunda te olingi wana badeba alingi ete sénégalais nani kuna soranyo nani boy ekoso mais priorité ya makambo ezali tozosala semblant comme si tozokipe yango te. Or c'est notre avenir qui dépend parce que lelo oyo je trouve convenient que tosi lelo pouvoir et que peuple congolais se retrouve te vo menzamba botolanga pouvoir yango po na lobby ke nzambe soko pesi biso pouvoir tokosala pour que non congolais alala pongi ya malamu tozwa mabele na biso oyo barwandais babotoli sur impuissance ya Félix Tshisekedi barwandais bazokende kosolaka na bafrançais na baangleterre baallemand baopesa bango bamissile bazopesa bango bamunition mpo na koya kobunda parce que baza na besoin mabele baza na besoin bomengo baza na besoin batonga epa na bango baza na besoin mboka na bango et développer. Mais chez nous la jeunesse congolaise très distraite même omona bango samedi wana na bapart loka nzembe bimi mikolo ti baofinafina kaka mapeka tiso donc dans la génération bato ya boye so toloba te parce que tokontinue kosubir humiliation oyo bote bana israel banyokomaka ezaka na ta oyo nzamba bano ta oyo boyifuna tinda bino libérate yango eza nani eza brino eza kabu eza yo eza ngai océan eza na bandeko miso tozobunda na bahero da l'ombre oyo bobo bazanga na te kosoutenir biso ntango tobengaka mwa mbela botinda mwa $10 mwa $20 mwa 50 selon possibilité ya moto na motu mpo tomobilize bagere ere libération koki le Congo a besoin de gens courageux okwa biso babrino. Le Congo a besoin de gens bakotala te kono soki na kufi mwana na ngai mosi na ngai nini azotala kono soki na kufi nazokufa mpo na cause noble nde bamusulman basalaka kabiso na kufi na okuta na ala congolais azotala nakufa natika nini komela castel natika kotala basi wana paka juma natika kokende na cheche congolais tala réflexion bapaster bazokosa bino bavrai bapaster bango oyo bazotalisa bino makambo bapaster bazokontinue boyiba bino bambongo bango bakomasa politique yo ozosouffrir ozolala na église nzambe akosala aisha ezopusana nzambe akosala bango bazotinda bana na poto nzambe akosala bango bazotangisa bana na bauniversité ya malonga yo ozokontinue kolela tokosala nini bo yango wana nazobengisa bino le 3 na fin du mois awa boye vraiment il faut bana déjà pression na Tshisekedi nous n'allons plus accepter glissement ni moins encore report à l'élection. Lelo je crois que ça le 29 na évité émission est de la mine pour soutenir l'émission $10 $20 $5 $40 selon Ozanango au moins que Bruno Mukoloana pour déplacer la gente à 2500 gens liboso assis parce que tu dis que la répression cause pour battre Peter Kazadi pire petit à Félix Tshisekedi mais il y a monté des choses ça massimo na bisabino na cause la Ousmane c'est ko congolais na ko ata le lobby na ko na baningo toujours numéro ezali plus de 53 81 73 11 702
plus 243 81 73 11 702 Wanande Sobengi, les résistants, le chef de guide Bruno Mimbenga. Tout moment où on appelle na yo, isungi na yo, et kozala les bienvenus parce que totikali na ta société ta pour le barisili ou totikali ce que le fomi ta ya action bona kosenga libération ya epiko. Ngana bino kokutani na mikono ezali nga.